MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga obino la gardien du temple. Ah oui, c'est bel et bien moi. On a changé le look. Vous avez ma nouvelle coiffure? Exprimez-vous. Hein? Salingandene. La jolibilité. Moi, mon délai là au moins copier. Barbie. Les amis, quand tu es là, l'autre fois, tu me suis garanti que tu es au cours ça. Bozalaga et là, on a ça. Rapid preuve. D'ailleurs, comment ça s'appelle? Porsche, Honorine, Amikati na Boloko. Rapid preuve. Honorine Azongi, Allemagne. Ah oui. Et elle a un passeport rouge. Ndela otikala mondele lelo kwa Afrique lelo te Congo lelo te bande oba bolingo to yo betela bino lisolène on a biso Caroline. Comment elle s'appelle? Honorine, je sais pas pourquoi on a bien Caroline. Honorine Porsche. Oyo a kenego braqué banque à côté Boloko l'année passée. Alors quelques jours passés, awa ndeko attentat qui ko mi boma na habité so pas na pour ça mi boma to sani je sais pas amikata qui au fait amikata qui mbeli na boloko makile bimi ba memi urgence na hôpital quand ndeto sala qui analyse no boyebi na analyste to meka ko zo ba point de vue abatu exactement quand ndenge lobamaki. Et les gens ont balobaï que non. Et la stratégie pour moi la maille azonga mikinzam putu ako piocher pen na poto parce que déjà va bande négocier en gros mais on dit bando que le moins ndenge. Alors ndenge za boye c'est résolu. Caroline a repurgé 10 ans de prison na en Allemagne. Elle n'y a pas ça rouge. Et on poto tikala poto. Poto. Yon balabala poto tout, bona poto. Ava bozonga Afrique, bozozana ba nationalité, bozozana ba passeport rouge. Bon boy rozonga. On ne sait jamais. Na mona bat balobi ke falara kufa. Ah bon mete mabe hein. Aza mona mabe bon bref, il y a un problème na biso. To eka to pesa bino sango, to annoncer bino ke kaka ndenge to salaki analyse awa to ebisaki bino ke Porsche a misokisi et bamso balobi dépression bamso balobi azagent problème tout bamso balobi non stratégie donc na minute oyo azozonga on dira si azonge ouais Allemagne a ki no sala boloko na prison parce que azali na passeport rouge étant citizen, allemand citizen, voilà. Ake repurger peine na kuna Allemagne la nel dossier na azali na nationalité azamudo venir à moi na bango malgré ma bé salaki malgré crime malgré donc vi ba état ma condition ya boloko ya Congo Kinshasa eza compliquante moi ndenge ba vungule babisika ya kolala markentor ya kosukola kutu kolobate ya kolia moi façon donc ba décidation ya mikinza mputu na poto selile ya yo moko wana boloko mais vana na kamoka tu selile na yo ya yo moko poto propre kolia 3 fois kosukola ma ya peto donc nyonso avantage o ba ngole balobaka donc na kimia donc Porsche ça mto esengo et puis ndenge zana 10 ans tam super obeta en 10 ans na poto za bongo et dépend de la conduite na ceux qui ont bien à boloko ba libérer avant ba libérer azongi Palestine ba luke les sikandaku ake ovanda après quelques temps azongi le vin normal
azongi fine normal moi kayu moi nini moi oliambala ta bosala poto te bosala na poto te bosala na poto te oya biso allemand d'Afrique balaka biso bande ba bolingo ti lelo toza ko souffrance lola na lifelo bande ko yesu na azongi te mais to vivre enfer na mboko na habité Congolais soit sali net crime na poto comment est-ce que ça bolona tenga batete botika na fana oh bakangi sans effet na no bakangi la gardien du temple tenga te au nom de Jésus bakanga te oh bakangi Congolais moko avant na Allemagne to na Grande-Bretagne na Angleterre Congolais moko boye asala iso nini ayena au braquet banque et puis Fatia bengi non ne ça boye pour vous biso ngai bom meka kutute bom meka kut basha buzo para na sa buzo abi na Congo non vaut mieux vaut mieux 2 ans ya prison ferme na poto na Angleterre que 3 mois prison ça prison kuna ba ko fait bato prisonnier mais prisonnière ba prisonnier ba ko fait ya Suisse nde mambo le kaka wane le kaka na te voilà baninga malheureusement batou ba s'inspirera au fait na lo bani batou ba s'inspirera kaka na mambo eza bien malheureusement na bamboka na biso c'est compliqué to imitaka ta mambo malamu ya baninga rien biso toza na kata désordre na kata poubelle et situation s'empiraka du jour au jour amélioration de la raté changement de la raté moi ko bongisa et ça la raté donc mboka moko ndenge ba peuple moko ndenge ba konzi moko ndenge do batu basa na confort ya mabe ya salité botala modèle Kinshasa komi on dirait na habité et du coup batu basa na bon à l'aise ba vivre na bon na été awana est-ce que ouais mboka na batu basa na combat ça normal je ne crois pas na Congo batu basa ça normal fallait na ça la suite analyse ya ville morte na moni batu ba yo komela ba n'importe quoi ba musu ba finga na ofinga par rapport au message na yo passé na juste ça on ba bisinga que non ba opposant ba remarcher et la marche wana ba osala ba désordre pour ba lo ba que non pouvoir en place muto sali yango na na pesi sango et du coup les gens m'insultent en disant que na zazoba le film morte lingi lo ba marche était mais na yoki sango en marche na bete li solo en marche bref y a pas de débat ville morte bandeko ville morte Congo Félix Maouin Babyloro nyonso ya ba prévision la kisaki ba tout autour ya Chilombo balingi ete baza ko profiter kana mbongo na ye mais ko kamweza ke Félix on pas ko rane ko sale le côté fachi na lobby ya papa la ngai tolinga yo banga ba nyonso ba biki na nga Félix mais na susimbo ke bonga ko maintenir yo to ko zala na mutu a Congo kaka na ndenge oyo ozali ya motema no malamu na Congo bonga te papa Congo ko bonga te yango moni ngapo na ngai par rapport au changement de constitution effectivement il faut constitution changer mais pas avec Fachi parce que si on va changer constitution avec Fachi ozwa susu aza na possibilité azwa susu mandat mosusu do dikumbo ke kana okufa tala muto aloba no vérité za wa lingako Fachi batu nyusu batu tourno baba flatter ba okosa
balepre bato mabe bazokosa yo bango bakolia mbongo monte mokuna déjà bwaki eloko abike na so lelo Fachi yake na opposition to soutenir wa reçoit place. En fait c'est comme ça Fachi ou bien marambo changer ou bien mande silo kende mususu ya la famille la bana robeta lisolo ya Honorine Porsche azongi pour toi que purger peine à 10 ans na boloko. Et du coup je comparais l'Afrique et l'Europe. Donc il n'y a pas match. Alors, na bana roloba ba imitaka mambo za malamu mais malheureusement Africa ligo changé té. Parlons de la RDC aux Amboka na biso. Et na bana robeta lisolo ya ville morte. Ville morte bande ko mambo sonu eleki na ville morte. Eh Congo Fachi. Bat ba zinga no balinga kote. Balinga kote bazana pona mbongo na yo. Et du coup, ils sont incapables de recevoir. Et taliban ote. Donc, les lois sont ok. Babeti maboro, babeti milolo, ba sepeli. Wa roya, babani pesu ko profiter ko flatter. Ndengeza ba mesana. Parce que mambo les gars na Congo bande konanga, foza motema mabe pona soutenir yango. Fachi, nga linga ro mingi, batu ba ebi. Siko muto a rolé plus vérité za muto linga ko. Quant à la constitution, dans mon émission, dans la salle, vous êtes d'accord, au grand dame, maman, tu as beaucoup fait la constitution. Batinga migarana, oh non, constitution, vous qui lobby, si vous avez un conflit, n'amboka songolo, baza en toi réclamer une partie, il y a ma belle labino pour nous le kimia. Na lobby, il y a un banana, on va la constitution. Hein, basala on a une intention ni, article, net ya babilo wa bongo, bref. Et Naloba il a contre changement de la constitution. Mais est-ce que Bato Baolinga va changer la constitution? Bazolinga va changer pour la bolamo congolais. Vous êtes croyez-vous? Vous assurez que Bato Balinga constitution changer balinga pour la bonheur congolais. Pour la bolamo congolais ou bien pour la intérêt na bango. Et ça clair que c'est pour leur intérêt. C'est vrai la constitution il y a des pièges oui. Mais il y a un autre monde qui ça. Mboke bonga. Sko bato ba sansa bongsa mboka ba bongsa ngote. Mais balingi constitution changer. Pourquoi? Pour ba diembela. Pour ba diembela na constitution. Ba konji éternel batika la ba konji éternel batika la libela. Et ba profiter bazo soutenir, bazo support pour la ligne pour ba on ba pe wa continuer au diembela. Na bana olo babu. Effectivement constitution il faut changer. Mais est-ce qu'il faut changer avec Fachi? À condition, wananga, point de vue nanga. Fachi tu gagnes combien d'années pour na mandat na mbelesi là? Fachi, so oza capable ya ko réaliser ma promesse union so la kabiso ba congolais. En tout cas. Ton ennemi constitué changé, na yo le rôle président. Comme ça, au mandat mususu, il y a 7 ans, ce pour que ça mususu après wana, il y a un problème. Hein? So, vendre 50 ans, vous constituez petit dans mon benga yo, il y a un problème. Mais souci na biso tout le monde a beaucoup changer. Est-ce que vous êtes capable de resaler yango papa? Congola ole la tozonyo kwa ma. Tozonyo kwa ma. Malheureusement, on a que des flatteurs. Toaka na ba flatter na mboka wana batu mabe o bazana pona ba intérêt na bango ino ya peuple na linga Fachi tant Fachi zo ibo konti to sepela mais tozala na pasi na mitema to lelaka parce que pasi na mboka Congo or falaki Fachi a rebongisela biso mboka bongi te pe zo bonga te est-ce que quelqu'un va rebomber za wana? Est-ce que quelqu'un m'a rebondé bezana? Ce qui bato bazoko souhaité ndoki azonga na bokonzi. Bon mon ongote que non, il y a un problème. Il y a un souci, c'est grave. C'est grave. Muto mabe me balingi azonga. Pourquoi? Parce que natana e citation ezalaka mieux que ndenge ezali. Attention ezalaka meilleur te, mais ezalaka mieux que ndenge ezalelo. Bon, on a dit que
toza bato foto tya bilongi na se foto oka soni me nana kozwa courage ya koloba nana kozwa courage ya koloba ya mawana apasi na bato ya nzambe. Or Jésus c'est la vérité mais tala nde base masqué ya mawa eza pasi eza mawa eza pasi sikomboka ngo ebonga ndenge. Si vous êtes incapable de dire la vérité, Congo ekobonga ndenge nini? Si vous êtes incapable de koloba ke non mabe ezali, Congo ekobonga ndenge nini? Si réellement bolingi Congo ebonga, boloba nanu ko tosola nanu bandeko. Ville morte, effectivement la population balembi yana marre bandeko. Likunde bomando ba video likunde na chango na yoki na soni na chango na yoki na soni bandeko. Ministre ya finance azo kotambola bakuti ba magasin kokanga ono il faut batu ba bima ba koteka o na makasi o te il faut batu ba sala o sino to kokanga ba ka to cha ba kadena ba shop na bino tata we yukata soni. Boseli mamba soni bandeko ba mobiliser batu ba kino koyebisa batu kino ba sala musaba il faut ba sala ba sala ni Congo mboko fachi tala batu no balinga kote batu no balinga kote niveau incompétence le niveau incompétence ya boye. Donc en fait vous n'avez pas de stratégie contre l'opposition. Ah franchement Congo mboka soni bakoja soni peuple ya soni nyonso soni ya pasi eza mawa na lobi ya pasi Fati Allemand d'Afrique olaka yebiso fiasco peuple ana maite peuple ana courante peuple akufa nzala biloko ekomata misala eza te kolia pasi. Namoni ndeko mwa akomi alobi kala ezalaki na ndako na to anosa to bana kolamba biloko ya 2 jours na $10 boke bosali biloko ya 2 jours alobi lelo même ya pona journée moko ezokoka te na orphelinat nanga bandeko tolamba biloko ya 2 jours. Il faut dépenser au moins $30 $35 $35 pour 2 jours. On a déjeuner à Tongo $35 avec provision de l'eau sezanandaku fufu ezali babilo ezala basala provision de wan mbongo wana ezaka keno boke bosomi pondu ou soit madesu na ba épices boye bolambi et ça lit 2 jours. Allez-y comprendre. Mboka Congo na moi pobolia combien? Au Congo tous on a 2 classes sociales, extrêmement riches, extrêmement pauvres. Moyenne les a raté. Les gens souffrent tellement et ba riche on peut baser belleté. La plupart ya ba riche en gros ce sont des politiciens. Ah oui. Sur 100% ya ba riche au bazana Congo 80 à 90% ce sont des politiciens. Nzamba Songamboko Congo. Nalobi boy. Ceux qui va changer constitution, ok? Pour nous bateau pour changement de constitution. Ceux qui va changer constitution, Fati. Azana ba probabilité belé, possibilité belé, azon asuna bokonzi et cette fois-ci pour 7 ans. Skoto ça na bilan. Ya bana Félix azon bokonzi ti lelo. OK? Mboka na ba domaine nyonso sur tous les plans. Maramoza ndengene eza malamu to eza mabe. To se voiler bilongité. To linga Félix ngana linga Fati. Mais to lo ba vérité. Sikoyo tondimi constitution changer to pe tonzo ndima constitution changer pour Fatia zo bokonzi
les sous-sous. Et du coup, rythme continue car bon, on a été notre la moto, mais il n'y a rien de concret, changement exact, rien ne marche, rien ne va. Pas ces obakama, si tu suka wapi. Tokosuka wapi, tokosuka wapi. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les bandes de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de
sèves verdoyantes, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.